Bandi déjà préparation na bango pour la deuxième division. Objectif Kuntwala Viki azalaki kuna kakala matete na maindombi nzinga epa ya viedi azala fela ba circuit wana pona kobeta na deuxième division ya championnat ya Tango na saison 2018-2019 ase bosali asalaki ouverture ya ba séance d'entraînement lobi dimanche 15 juillet na terrain ya Maindombe na commune ya Matete. Ane oyo elekaki ezalaki malamu pona bango, besoin na bango ezali ke ane oyo ezala lisusu malamu pona bango. Yango wana avant championnat babongisa équipe na bango. Ba moment favorable oyo ezali pe moment ya recrutement pour na ko renforcer chaque compartiment. Ba dirija pe staff technique basali calendrier avant midi pour na ko permettre ba jouer na bango bazwa moment ya kupema. Équipe ya Bosali azali ko se préparer selon ordre ya Lifkin pour na début ya saison sportive 2018-2019. Banda mission entraînement déjà dans moins de jours pour le championnat, on a commencé le championnat donc au moins 45 jours. Donc ils ont préparation moi il y a un jour normal. Donc ils ont vraiment normal, ils ont vraiment légal. Il faut que ben entraînement les difficultés ils étaient sauf que moi bah donc tout bah fatigue bah pour faire dans l'anda que yango sali bon fatigue avec le temps l'entraînement nous toujours recruter, toujours besoin de quelques oiseaux pour renforcer au sortir au champion. Si tu as ajouté quelques 5 bons joueurs d'être aussi. Toebake ba équipe mususu, toebake ba équipe ebele bazali kaka na période ya kosala bilan ya saison ya vrai. Coupe du Congo boyebi ndenge elekaki kuna na Kolwezi qui a trahi jeunesse sportive ya Kinshasa. Mwanungu ba masolo mokezolo bara ola mais tokende kuna te tosala ba quête na msopote ba elo nini ebongi te ipote motopamba papa social Adonis Mbambi asimba coupe wana te ya Congo oyo ekei na AS Nyuki ya Butembo oyo babimi bongo ba vainqueur ya Coupe du Congo 54e édition bilelo na bilelo ah papi Kimoto kutu na lota indoto osmatil ko ba bay metala ay bando beba en tout cas to ko landela dosso ti to yeba ndenge raté ndenge GSK de Kinshasa azui Coupe du Congo anate Mystique mobulu ezali miso ya ba congolais nyonso ndenge na lobaka na ba erwana botama congolais oyoka elengi ya ba coupe interclub ya confédération po ba équipe na biso ezakuna ezakotindika diemba obuje bwe diemba ndenge tout puissant Mazembe Anglebert na Ligue des Champions ndenge tuzalo bala bino kuna pas de pitié pour les salopards El Jadida azwaka biloko na ye na deuxième journée avec moi lokwana ya Big Ben Malango na Sissoko otozo zongi sabino na ambiance wana pona boyeba ake lobby na Kamal City ekoningana. Rien n'est impossible au tout puissant Mazembe ko bazana na méchant de baraté Lina Foot. 15 mai 2018 na El Jadida na Maroc obosobwa Difa Asani El Jadidi oyo balongola kabongo SV Club na Ligue des Champions na 16e de finale. Bongo Engambe Elombe Big Ben Malango ayingisaki mokele moyambu mwa 1-0 libosote Sissoko ayingisa mwa mibale 2-0 tisu Hollandi bwebike tout puissant Mazembe bazana méchant nga raté Lina Foot oyo bana veya bana ba général Amisi Kumba tango 4 tango minei tango fort na GG Kalunda ba pesi bongo esengo na bana veya ndenge moko peto kitaki kuna na base Françoise kuna na dokolo Françoise oya ngati Françoise oya base oyo Sindi Mambu akenda kuna botala ndenge ba sepelaki bana veya mikolo yo
Sacre ya ASV Club esepelisaki basection nyonso na vi province ya Kinshasa. Na Redo Kolo na base Françoise balakisaki esengo na bango ya komona ekipe na bango etomboli trophée ya championnat d'élite ya mboka. Oyo ezali Linafoot. Toza awa donc tozali sengo makasi esengo ya trop. Lelo vitami champion ya Linafoot. Vodacom Ligue 1. Ya on sentiment staff lambe vanda biso nyonso tozo mela tozo sepela tozo lia. Toane sengo po tozo yango kala. Toane sengo makasi ndeti ngai bana bana kumisa vita c'est ma toute première fois na mona coupe au vite azui. Yona na sengo makasi osiba pour l'équipe honneur na ngai. Oyo zali organisation moto salaki na contre équipe na biso V Club. Tellement de soutenir équipe na biso. Ambition na biso ezaki ya 33 points. To moni que to réussi yango. Siko nde toza na besoin ya Coupe d'Afrique. En tout cas, na féliciter l'équipe na ba dirigeant to V Club. Eloko basali ba continuer yango puisque souci na biso ba supporters à la gaga to gagner coupe. Sentiment moko na morate. Atwa kila lelo. Abini singa